Lola, Nassé, éclairci biso, hein? Selon moi, vous avez kindengeni na bichi. Ngai eloko bubu sanga mawana makapasi na motema. Bubu ya petit monde ngai mingi mona joie bien. To zali na production na babenga biso na Oyo. Il fallait to ça production kuna na Oyo. Bachaki bubu, bachaki Aida, bachaki Modero. Bachaki na makaya pe bachaki na Papa Koba. Bachaki biso. Bon. To moni ba jouer lundi. Bakoma commission ezate na liste na programme na ni na ba fiche na moni kaka na ba fiche na check bango to moni kaka ba fiche mo boy mais siko ba fiche ba cha wana ba fiche wana to moni kaka na buibu na Papa Koba pour na to so la producteur to so la to bien la producteur. OK Juro to kene gudu wala za musika na kimonza na tongo wa to la muki buibu asa koma déjà na beach akomi na beach ngaso na bonga meda ngapi na kei tana kina ikuta buibu aza bien. Bubu aza bien bonne santé azo. Oh ya non mon bubu bubu c'est ganaye bango benga RP ko benga biso bano benga Papa Koba mutaliboso ngala koti tango na koti na kei na vani kana ozela ye babengi filmo babengi garçon babenga bubu to babengi azo amona bienté azo ba bienté siko na na jomo na bicho oh mais Papa Koba mais bubu ya ko tambola tinga oh aza bien ba osu to bono kwa théâtre ça va théâtre Batus bamula kaya osati. Ça théâtre. Mon tu makambo bandagi. Mais ndenge baganda mo film obo ya mo lokola kuchera makaka kwa mabwa ki. Ndenge amona ki flow wana. To zu na zu bubu to kontina to kene ti brother. Oya biso to yaka biso ibale. Ba modero wazagi te balongwa ki bango bango na fiche. Aida pe balongwa ki na fiche. Balongwa suna nani? Mo batu ba ki bere balongwa bango na fiche. Dans plein de scènes tant à ko jouer. Donc ndenge za ko jouer et le côté a joué na ko biso bubu azo jouer ngo mo se pa na ye bubu azo jouer a jouer kitoko tire to peut zo a jouer kitoko wana azo biso ka keno yaya nazo mona bien te a biso azo mona mo ba flou azo mona ba flou zo peut to nga mali to kene ba prière ba kene ba na ba prière pe ba otaja na prière ko le susu zo mfika makamo na boya ga ngo tuna mo kuno yo Papa Koba misala théâtre na sali atonga wo se para biso na tonda wote na tonga wote na tonga wese oyo ba mama bazo kota na papa na ngai siko yo zo sa makamona na kwa wote siko zo msinga zo na kamama kaka wese otonga ka wese pourquoi baba ni lelo te kala ko ba Gabriel ba bakata ba via baba ni lelo te po wana pena bazaba bazo ba étoile déjà en général bevia ça nani bevia ça nani ouais ben ça ko le fou et bon aussi là si là pour bana mo kala na bati na ndenge ba polémique si la bana kala il y a timbi na musala ko za général à étoile nous ko da pas général général mais ça fonctionne la fonction bon voilà mama if ipa love is crazy love is funny au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe funga. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te
tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais na kumisi nzambe ya papa Moïse po mukolo ba mema kinga dès le premier jour epa na ye asimba kinga mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazo ganga lisusu te na omona su bandoto mabete. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana yo kumisa nzambe ya pasteur Moïse na oya tout ça na kati na faye na biso tumusali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana ba prophète ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au coup, ça fait 2 ans passés, nous avons un problème sérieux à Missou. Surtout ce moment, ma casse flou, na comme à distance. Mais dès que nous avons délivrance, nous avons remarqué un changement pour ma casse. Sans lunettes, nous avons un clair. Donc, nous avons mis vraiment un zambauza, nous avons ça là. Donc, nous avons mis que nous avons tel sous lunettes. On est au coup, sans zambauza. Na lobaki déjà, ba maladie oyo wumela katango molai oyo sila kate ezalinde démoniaque. Ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki. Boya nango epai na nzambe ne bokobika nazo zela bino na moto. Merci. Ya kozali boso pour cette télévision na bino surtout pour na compte émission Art en Vogue. Merci aussi na ba union so ba sepelaka na émission Art en Vogue toujours avec l'incroyable Miran Kiamvu. Lelo tozali awa na Kimwenza tozo mu pepe Kishasa za malamu Kishasa eza ba place mususu yo koti mon pepa bien pour se détendre et ça appelle malamu mais je pense arrière plan na bozo muna nazo zwa mai mpepa moka mai non zongawa mpepa moka mai vous appelez malamu mingi wa simana bozo muna naza na lac de Ma Vallée. C'est pourquoi lelo nazo yamba un acteur comédien obinu boyebi a sepisaka bino mwana mama Maria. Il s'agit de Papa Koba mbote na yo. Mbote papa. Kimezali? Ouais, Kimezali. Moi mikolo belé Papa Koba. Ouais, naza bien. Merci pour le mot le cotia. Naza bien. Voilà. Voilà. Tu es personne ne peut pas bien, tout le monde a vraiment on peut pas au lac de Ma Vallée. Au moni sera kala papa mon continuation mon butu c'est quoi. Abana on va na mai ipo. Na mai yao wa bien neti ngaka koma mon pepa boy. Na koma na kimwenza. Ceux qui mwenza mon pepa ki toko. Donc tout ça bien kimia tala. Ah ba soso, yo magere ba soso ah. Ba raté. Oh zo wa kuna baza ba soso. Parce que ba. Oh. Voilà, alors on chocolat na lac de Ma Vallée, ezali na Kimwenza et ce qui awa ko se détendre ko ça jamais déçu. Je pense que na atmosphère oyo lelo vraiment to ko sola à long et à large likambotali musala ya Papa Koba. Papa Koba ça fait un bon temps oyo kana vraiment souté ndenge ozalaka. Papa Koba ya kaloto yebaki 10 ans, 15 ans passés, na Papa Koba lelo, Papa Koba ozo kana souté, c'est dit en quoi surtout? Merci na motu no tuningeza motu mo malamu. Koyoka comme télé na yo na ngai. Naza na kokola biso to yo ka basoso. Oyogi go voye moto. Soso oyogi soso ko biso to zaga boy. Kokola to koli biso pe to komba papa. Na makasi bela comme télé zate mais to za ba force. Ta Papa Koba zali naza na ngai. Naza. Banzonzi ngeza su ndenge zela te. Ta to sa ba Moshovit, to sa ba Sylvie, to sa ba Boreza Kombo, to sa biloke belé na mboko ebelé. C'est roi ba polité bazala ba major zolo ba titi kalu moi ba polité bazake belé. Mais siko ba polité ro bazala souté. Moi makama o kiti mo muke, biso supe to za o kita mo muke. To naza na Papa Koba zali. Mais si vous avez kita, lelo bokomi bosa se prendre en charge banda YouTube yé. Oui. Banda YouTube se prendre en charge yo ta chaîne YouTube. Chaîne naza nango moi na mutaji jawa. Ah yo kana raté Papa Koba. Na chaîne zo kana té. Yo pe muto zo kana té. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si moto kita hein? Non, moto té ngana mo na Mama Maria. Tala ba bino na mo na Mama Maria, on black. Ngai Mama Maria pesa nga succès libela. Nzamba pesa nga succès nga libela na libela ndeni.
On a la succès de bon Jésus sont appelés sur succès yani yani belet. Mais surtout Attends ba musuba yana bango la ndenge ni sombe. Nga so la gagné mami. On va voir et si là na koli mela yesi on va si là. Attends tu les deux sans effet. Ça nanani. Yo so yo ka mutu mo na théâtre alors va voir papa Koba. Nza mapesa nga voir oyo ngai moko. Na ko pesa vie na ngamba le sombo. Maman mbalo sombo mbote se azali azala voilà ye. O voya mbalo sombo. Vie na biso akufa nza mabata molimo na ye. Vie na biso nani bazaki mo mingi o bato o jouer na bato o jouer na bato na biso. Lokuli. Akina voix kitoko. Mais ana voix papa Koba te. Moto na voix na ye. Ngana na voix na ngai lancer. Ye mami. Et papa Koba. Et mama. Yo so comme dans le bien. Voilà, c'est pas théâtre, voilà théâtre. Bazo ba tumusu bazo ba bede leo bazo ba sungiata. Et so yo papa Koba bazo e. Na lo kutu mdo so ngai. Ko sala ba bien. Mais na ba casting ko tuzo mona bande ko na so bodo sala lelo ba filmer. Bazo ka ote pour ne pas Koba. To mona na ba ka bande ko na biso ba sa ba film bande wa sa basi ba sa ba filmer. Mais bazo côté pourquoi? To ba tumusu bazo ba mais yo bazo ote. Merci papa na lo mutu na les a bien. Bazo anga te na ko forcer te. So ba benga na okende. Soki mama Sila a benga papa Koba o jouer na osala. Mama Belvie a benga ya osala na osala. Ngala za polémique na mututé. Mutu nous on benga na oya. Na si Karine pas la maman Karine pas la benga ngana ke na jouer pas na e. Elle ka pena mabo TV na ba chaîne musu. Elle ga na. Peut-être lelo bazo benga ote po e comme ya baka. Manda mona mi wa comédie ya baka. Baka. Soko za ka ya. Kani ka ko ko bien ka nchatu bien kani. Oza à côté. Ozali mutu o comédien oyo ozaka surtout pour mutu tangi ba kombo otaye kombo Sila mutu tangi yango soko ozali côté Sila Bisalo Bekam bomba scène ndo omona bango benga yo soko tape côté ya Belvie Kandi la patrona omona côté ba benga famille Bota ba benga yo donc le quoi ozaka kanté oza opesa position peut-être cause ya fino bouton te que muta finalement bouton azate ngai muta benga nga mingi mama Maria mama Maria muta benga ngai mama Maria to sanga naye mama Maria ka mama Maria Jésus o boti Jésus yene muta benga ngai na ba o ba benga ngai nde na sanga naye suki le bali susu papa Koba lelo monte na bino ya théâtre bokomi na vacances surtout yo tango zo fanda zo tala bato musu bazolo bake théâtre bino baby likolo ya bakan omona bato baza bata koto yo sikoyo théâtre bino eza susu nde eza kite omona pena comédien comme une fan ya muninga na comédien bato comédien ba jouer koto yo no ba jouer koto yo omona pena to yokana eza te bino sikoyo lokola bozali bato boumi na musala ngo tango zo tala likawo tango na lisuni na ko lo baboye bakana lobi ngana yeba na bakawana te lokola ngana za bakawana te na za netre oya ko benga ngai na ko jouer mais ce qui ezali kama bakana lobi baka eza fa malamu te fu bomoko kota bondeko ezala po biso na catholique to yembi bolingo eloko yo ya monene okati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya nzambe solo bolingo foto za bolingo tozaka mosala tozosalela moko bien sûr biso tokomi ba mikolo tokomi ba age nit ba vie na biso bangali far bazali belombe bazali ba vie masumu bazali ba mikolo liko ba papa lobe bazali mo mikolo oyo baza likolo na biso bazali bazo konte misa bazala ba ranking te comment biso to lani biso ngala comme na 44 ans na théâtre na ko za ranking te na ndeko mwasi ou bien ndeko mobali po la vie obi muta osalisa yote na ko za ranking te na za ranking na ndeko na ngai bien ya na nga mwasi bien ndeko na nga mwasi bien ndeko na nga mobali bien jamais ba ranking ngana ko za na okay na boya likamona ya ranking nga papa Koba na boya likama ranking na ngite mutu ya kula ba obobo pour monsieur sereza papa Koba na boya ya ngona bena mwa nzoto nga te ba o mutu boye mwa bana nga ba koli na deja koli belela koli ba komba mama mikolo ba papa mikolo na ko nga ba ranking te na ko nga ba désordre na komo ma vie na nga na sérieux ofanda kape yo moko pe resona kobi baleki na ngai lokola Belleville leki na lokola Sila babenga nga te pona nini ka Karine pala mtabenga nga ofanda pe resona sisa non na resona te na resona jamais na diga
oyo aza moto malama obenganga na raison na te soko bano raison ko ko peso ba souci ba ni non na raison na te na za mafu soko benga malamu so benga pete malamu namonaki na matanga ya Delta Force bino ba comédien bosaki groupe WhatsApp pour na cotiser enfin que beaucoup na ndeko na bino koto na pete ya bino coup de chapeau pour ceux qui ndeko na bino moko asa na problème bosangisaka misolo pour na koluka par tous les moyens bokunda ye to bosunga ye enfin que abika na malade aza nango et après enterrement ya ndeko na Delta Force tout komona ndeko na biso susu oyo toyebi bien de la paix ayi tokufisa mama na mwana to Kevin akufisi koko mais na kata matanga na tozomona ba comédien bazali koya bino boza koya est-ce que yo penza eso suta oketala leki na wana de la paix te de la paix na kete na bana jour matanga na ngina nzoto yaki bien te na bana websa yo na bin nzoto na zo ka pena makasi te hein moi ba grippe betanga réunion surtout pour na zola na matanga au Delta Force président Delta Force nzamba bata molimo ni saka zali asali ndeko nanga azali tenelo baboya kuzela nga penda donc ni famille moko to kebera mboka moko bola boya ndeko nanga bela batete ka ndeto zoi ka ko beta ngo bakara mais azaki ndeko nanga pe famille nanga nyusu balade ko pa ba Delta Force papa ba ibaki papa na Delta Force na be mama na bi bayala ba onyoso ba pe bayi papa bayi mama donc azaki ndeko na ko tika te sanga mawa liwa eza passé to ko wa black mais mutake ka kabode take ya kufi bon toko ko na nete po eza mokana nzambe mutu na mutu nyoso to akokene mutu atika libanga azate donc liwa ya Delta Force etunisi ya makasi na mona lela pena lela makasi la zone va black mais Delta Force akufi nzamba bazaka molimo na ye na bana okende ono ko batete ba bio bat bayaka te menga zaki chef fona okende eto so tukuta pena yo na bana okende kutu ko la la so de façon combien de na bana okende lelo bino ba comédien toza omona baliwa toza komona bino ba comédien ba malade otu ko baliwa ndeko na biso Delta Force esali yo passe o regrette parce que ndeko na yo mais na kati ya bino ba comédien ba ndeko mususu tokutomona ndeko na pe Gabriel awito zo soin de awito zo ba soin santé na RTR a payé nzambe azo lokumu sika ba mama Gabriel asonga kiye nzambe papa Ans Luzolo nzambe apambola bango apambola epena makamasaki ya Gabriel to to na element pour Gabriel azape lema hein aza lema so azaki sodambe aza général o pas sali mingi Gabriel ouais c'est maso Gabriel aza combattant bango belane to kemya wana banzonzi OK Gabriel aza combattant vraiment mais oui le bien là c'est la générale génération azaki sodambe comme général OK oh peut-être pas quoi beti bordira na lebi na mona po Gabriel to jouer le mingi babani le note kala ko ba Gabriel ba bakata ba via babani le note po wana pena bazaba bazo ba étoile déjà en général oui papa Gabriel général via général nani susu bakata général nani susu bazé belé pendant ce qu'on coupe ba colonel bakolel yo ba polémique bakolel ba personne sur la libre sur la cima donc la nani la génération nakotala eti lava colonel colonel full voilà nani susu mono Sundiata za nani colonel Sundiata colonel full OK nani susu mono suku la tanga bango susu baza ebele basi suku ba colonel bata nani banani na bana basi ba colonel za nani na bana basi ba colonel baza ebele mais la tanga ba komote kwani te da tanga te yo on va voir une kama ba général ba colonel full bazali ba colonel bazali ba major pe bazali ba capitaine pe bazali major banani gas tato yo ngani on le baptême de lobby bazali baza autant qui ba général ba colonel bazali major baza on a c'est histoire vrai on a bana bazali
OK. Est-ce que par exemple l'équipe abino oyo ba esima na ba koko ba esima na bino. Est-ce que par exemple ba l'équipe muso ko compé général bazali? Ouais, fort na yemo quoi que général na nga ko unité. Ba âge to ça le théâtre. OK. Muneti nada ça connaît fou. Pédé nada. Oui, pédé nada. Azo jouer bien, azo jouer qui tourne là c'est pas là. OK. Meti Linda. A jouer bien. Tanti Linda. Aza connaît fou. Baba peut-être sur ba connaît wana. Bon aba ba siko. Bana ba sisi na biso. Bon on na tanga ngana. Bon bevia ça za nani? Nani? Bevia ça nani? Ouais, bevia ça connaît. Connaît fou. Et bon aussi là. Si là pour bana moi kala. Na on bati na ndenge ba polémique. Si là bana kala il y a timbi na musala ko za général. Allez toi. Voilà, en tout cas merci beaucoup nous besoin qu'on a biso et ça ngam na lobite pas comme taper si ba grada. Donc yemone ezo ko engagé papa ko ba mu. Tout ce qu'on a pas général. Général mais ça fonctionne. La fonction bon voilà. Yo on est bien sidé. Ah oui. Ko on pas on est capable général sur la fonction. La fonction. Voilà. Donc par exemple tangi c'est à vous maintenant de comprendre pas comment le bénin. La général. Et maman loso. Maman loso be bazali. Bon la tête sur moi. Yes nani. Mani c'est pas umeli. Asa nani kasi. Je akomi je nikolo. Loso. Akomi ko moko. Suka. Mama Kambozi. Mama Kambo azaki pa mama Linga. Ayupa jouaka asa colonel. Go Jérémy Chabani. Petit azo makasi full. Full. Jérémy Chabani. Azo makasi. Voilà, félicitations très bien. Osa Musaki. Vraiment. Moi la mukeso Osa Musaki fo ndimaye. Oza ingrat. Mutu mutana succès na ye. Soki mutu ya tango na ye. Irisa, Iris emata. Mutu mususu so azana succès na ye, eza tango na ye. Mutu tombola bango. OK. Toza te ba ingrat te yete ngala kumsa mutu surtout. So moi musana ya kitoma kamera kitoma kumsa. OK. Na opela ba grade, ngala ko opela grade. Ono ko ngala na étoile mi balé na général. Je sais pas le mi ça tout est. Na mi balé. Mi ça te za bambalo sombo. Bambalo sombo za mi ça. Bambalo sombo na nani? Masum de Brenda comme na 4 et Lombe 4 étoiles. Et bon Lombe nani? Lombe asa pe na 4. OK 4. Ala toi sur 4. Général. Général. Oh, on est général. On est général. Bangalfa. Général. Ça va être général. Ça va être général. Maman c'est pas raté. Mais oui, c'est pas général. Mais le pauvre de ta femme est général. OK. Oui. Pauvre gauche. Bon moi gauche. Général. Mais moi gauche. Moi gauche là général. Général. Général full. Ah ça général. Oh bon bego, comme nous de yocha. On a la tienne pour les Ah bon. Tango gauche ça salmi. Général. Général. Moussa Nabino, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que bino mtu bolobaki sa kabisoti. Tolinganité entre nous, tolinganité. Tolingan tomoni entre bino ba comédien ko bendana et puis plus loin bato mususu bakomo ko déclarer que no akutu babakelinga maladie tango yozo mona makamane wana. Est-ce que c'est vrai pe na gonda makamana bila bola to maladie? Yeah, makambo maladi wana ngai ngalo bangote. Pesa nga ntutu malili. So nagi muninga sai muto aboge ntutu maladi. Ngaba kosa nga makambo. Nga papa ko bana ya miso nzambe na ko tambola ba prendre bani. Ngaba kosa nga makambo. Osain. Nga wana sai mutu mabe, mais bakosa makambo. Oui. Donc monsieur le kala nga oso sa mutu mate po pesa wana bambula le ka. Bambula kala. Donc mama ngana ya namona na miso. Na tena ko no mutu la sai mutu mabe o mutu la te. Na yoka na mona. To ça papa mo ko to zo sa sa demi papa ba ba koba linga o mona na misko ngato yoka ngana yiki mutu abua ki muninga maladi eza ya solo so me vérifier là solo to bi saka ni na biso ya bata maboga ya théâtre e ko bata théâtre ya basa mabe baboga baninga o baninga biso to linga te non na ba famille de tombola to ça ba famille to ça ba camarade to ça la quartier na ba camarade to ça pe na basi to ça ba double na mususu dans ce be mo sa wo solo mabe tam su camarade balé pe to la lobby. La vie de toi, c'est une balle.
tozalaka pe na bamakamu ya libanda ntango ozala na makamu ntango makamu mpa kosala mabe camarade mpe makamu mpe kozala asali mpe mabe mobali mosusu totubulaka te kaka o théâtre te tobulaka bata alo webikane makambo yango ezalaka lelo nde makambo ebandi lelo makambo ebandi na cabinet na hôpital epa docteur Mogijo masolo ebandi lelo na kati hôpital 22e anniversaire le 2 septembre yango ebandi le 2 lelo ti le 16 septembre nde tokati moto sotu oyo aza na mokamate otindi basombele mafuta DHL ofele moto sotu oyo akoya hôpital ba opération bato babukana makolo bato batambolaka te bato baza na baproblème basala baaccident bakenda bahôpitaux esimba te docteur Mogiso abengisi bino surtout auti États-Unis akoyi na mabele aza déjà awa nga mpe Gabriel nayeka mpona événement wana journée porte ouverte consultation ofele traitement na osoki ebimi $100 docteur Mogiso azwi charge ya 50 yo futi 50 soki ebimi 50 docteur Mogiso azwi charge ya 25 yo futi 25 événement sur événement boya ebele ebandi lelo lobi ekozala lobi okuna lobi ti le 16 mukolo oyo lingi yakapa docteur Mogiso ozwa lobiko merci beaucoup théâtre wana ngai général esa nga passe etumisa nga makasi nga papa koba mpona nini ka likamutu ozwa bomoko tozala bapasera minene na théâtre biso ba théâtre papa bato asangisaka biso tozwa bomoko mais oui napesi mbo desika azali asangisaka biso me tokompare te bata théâtre ote oyo asali boye non biloko wana nga na ndima yango te nayoka mbo le preuve baye bakangi moto oyo te kembu asali kamango asali yango eza ye wana nga namoni na miso nango boye eza ye mais oyo biloko kolobala wana nga kima yango te yango moni fo ozala kaka oke tournage otourne so osisi olongo na ndako makambo okokanga makanga bato oyo camarade nga biloko na yango so te babiloko mpe ntango mosusu ya kolia na ensemble olinga yango suta kolia na kolia ya ndenge ndenge basala mabe nayebi te babiloko oyo kolia poison ya nani nani akoboma moto yo na oboma ye mpona salo nini oza na bana oza na famille oza na mwana na yo mpo so abomi yo ngai nemi nakokoma apesa mwasi na yo nazwa mwasi oyo nazwa bana okoboma minga mpona nini bie mpona poison oyo boyeboye nga so eloko eza toliaka bango poison ozwa ngai te ngai na mwana mama maria na mwana jésus poison oyo kozwa ngai te ezwanga mpona nini ndeko na biso toyitolobaka ma Gabriel nzamba asungi azongi awa na Kinshasa azongi déjà oui Gabriel aza déjà na Kinshasa ça fait une semaine déjà passé depuis jours 9 jours déjà aza na Kinshasa kolo asungi omona mpe akenda mwa santé zongi merci tokendaki na ye ensemble na Evipan toyei na kotandela so buibui toyei kotala ye tomoni buibui mpe na miso ekufi na kati ya masolo ndeko nazo buibui azopesa témoignage na ye mokolo maladi na ye bandaki ke maladi na ye bandaki balinga bakende Brazzaville na Brazzaville ke bozalaki na yo na beach sikoyo telema ke kombo no etangamaki ke dans vous plaît na sansi ya sansi ya ke yo pozalaki voilà éclairci biso mokolo yango ezalaki ndenge nini na bichi ngai eloko ya bubu esanga mawa na makapasi na motema bubu ya petit moko ngai mingi mona ajoua bien ajoua kitoko tobandi mpe misala kala tozali na production na babenga biso na oyo il fallait tosala production kuna na oyo batiaki buyubuyi batiaki aida batiaki modero batiaki wala na makaya mpe batiaki na papa koba batiaki biso bon tomoni ka bajoueur elandi bakoma commission eza te na liste na programme na nini na bafiche namoni kaka na bafilme mpe batiaki bango tomoni ka bafiche moko boye mais sikoyo bafiche oyo batya wana bafiche wana tomoni ka elonga buyibuyi na papa koba mpona tozosola na producteur tosolaki na biso bien na producteur tosololaka bien na producteur buyibuyi mpe basolaki bien na producteur bo bandeko mosusu nde nayebi te so basola ndeni mais ntango toyoki o ba musu azate anga mo ya fonga bien anga okena ngasu te mais bu ya bite ya to na biso juro to kene gudu ngala za musika na kimonza na tongo wa to na muki gudu asa koma déjà na beach akomi na beach ngasu na bongo mi da nga na kei tana kena ikuta bu aza bien bonne santé azo ya na mo bu zo seka na ye ba ko be ya RP ko be na biso ba no be ba be nga papa ko ba mutali boso ngala koti
Tant la koti na kei na vandi kana ozela ye. Ba bengi fimo, ba bengi garçon, ba bengi boubou. Boubou, to ba bengi azo amona ki bien te, azo ba bien te. Siko mais là les jomo na bicho oh mais papa ko mais ndé boubou ya ko tambola tika oh. Aza bien. Ba osu to mono kwa théâtre, ça va théâtre. Ba tous ba mono ka ça. Ah ça théâtre. Mon tu makambo bandagi. Mais ndenge baganda amona ki flumo boy, amona ko la kuchera makaka kwa, maboya ki. Ndenge amona ki flu wana. Toujours la joue boubou to continue to keneti brother. Papa boubou a joie ki toko. On ne peut tendre dans ça. Donc expliquer biso tango bokomi na bicho wana. Tango bo remarquer que boubou azomona miso azomona te. Te ba tu na ibite na ibite. Biso to ibite. To mona nga ya za usaba black. Ndela jouer la continue na maso automatique na simba ye. La simba ya kotipe avant mete. Aoseka. Mais to kei na iko keni to kei. To komi kuna pe to bale jouer to jouer. Tango bokomi na bicho ngamba Brazzaville. Bosala kineni tango ya metambola ye moto za ko simba ye kaka. Na titi na simba pona bi azomona moi ba fait. Na simba la vertige. Simba to kiti na ipe. To ko be ba ba fa ko na chambre ba ona fi mo wa uzo biso fi wa uzo biso. Ba ba ko na chambre biso to na chambre biso ba ba. Mais siko to c'est producteur wala bela biso. Producteur wala abengate. Mais ko bi be simba to be. O producteur o bubu ya kene mo ko ngabo problème ya te bubu ya ke. Après lobi na wona ngale na landi ba. Mais le gars là bien, il va bien. A joie. S'il vous plaît. Producteur. Ou à Bengsa Bino. Vous commis à Brazzaville. Voilà. Vous avez qui bino mi balé kaka ba comédien. Ba comédien ba zangi. Ya biso. Te. Oh ya biso tukaka biso mi balé. OK. Ba modelo wa zangi te balonga ki bango balonga ba na affiche. Aïda pe balonga ki na affiche. Balonga suna nani. Mo ba tuaje belo balonga ba na affiche. Mais biso comédien tukaka na boubou. Que tout producteur bon ba tu vas attendre nini. O te bokele na bato ya bata Brazzaville. OK. Mais tout ba malewa to kamati pe to kei. Ba ba kei ngaku na tigala ki. Ah na omela mo ka mo bizarre mo muke. Mais er mo wonde ba benga ba yo zo aka na kei. To ke pe a jouer ki toko. Boubou a jouer ki toko. On a essayé comme ça le boubou a jouer ki toko. On doit peut-être le kamo ezali. Bon avant mec na ngai na banda na ngai ni boubou. Moi moko bien respect moi mo jouer ki toko. Bon to éviter. Dans plein de scènes tant à ko jouer. Donc nenga za ko jouer qui a et le côté a dû jouer na ko biso boubou a dû jouer. Moi non c'est pas là. Boubou a dû jouer, a jouer kitoko. Tire to peut to jouer kitoko. Wana zo biso ka keno yaya na zo mona bien te. Ah biso na zo mona ka mo ba flou, azo mona flou. Zo peut to ya za mali to kene ba prière, ba kene ba na ba prière pe ba ta na prière. Kuna ko ti pe mo ba kuna. Abacha kuna ko ta ba prière. Te awa. Awa ya prière, tu fais des choses te. To zongi to yepe. Abi bon, ba prière, ba ko ta prière on ne peut pas prière. Ilo mo ezate. Tant bozonga ki na kata ya Kishasa. Est-ce que ça mai que au rappeler boubou be o psaye que boubou est-ce que boni santé, boni ndeko na ngai. Siko mi. Na otu na mera pone boubou na zaka na kuna chaque jour. Na boubou na zaka na pone beto zaka na ye. Na fala boubou chaque jour na boubou na otika ite na onenge ite. Kuto zali za anga mawa. Funa zaka kuna pas boubou na zaka na ye. Futo zaka wana amona kabiso. OK. Na zaka na pas boubou. Je pense que boiti kolanda papa Kobapo na ba témoignage ya boubou itanga za koloba. Azako daka papa Koba bazala papa Koba bato ebele bazaki na posa ba papa Koba pe aloba ki ezala ki ndenge nini ka ndela ibele te bizu abaki yangona donc o te belo bate bobo mo zo ba be bobote eza makamana parce que eza maladi ko sila elelo mo ezate bati la ba polémique obo mtete dapo na monti ke witi na boka batete na mo ba ndenge nini ngai na za moto na mi bale na bite so yo za misi mine webi na bite na bi na ngate mais ya za mo na nzambe eloko te to banga elo mote aza mwana nzambe buibui na ba propos na ye aito lo balobi ke lekina ya mwasa lotaki ndoto eza na ba basi balaki 6 ba yakota bilo wala la linya ote ya bilo bala basi wana o bala mibale na bo wana na bo na lobi na ona tongo esami ke ba mibale peka 6 ba yakoluka ye te nga bilo wala linya ote wana na ino ngala mwana nzambe na kolinga bilo wana te aolinga ba bilo wa polémique wana te OK eza malade ye so yosila nzamba osunga ya uzo traitement biloko wana nga linga mote bato nyonso balingaka yo bafani na yo bato balingaka pe bouyeboui eloko nyonso obela bango surtout mpona ndeko na biso bouyeboui parce que aza na posa soutien oyo tolo bango ake ifoke otalaka ye message nini okopesa surtout princesse message nini okoloba nazopesa bafanatique balingaka théâtre na ya liboso oyo balingaka maboke na biso bo ede ndeko nanga bouyeboui
bon aider moi na penza bon aider aleki na biso donc eza maladie nzambe kaka nde ntayebi eza maladie bon aider o ba kopesa pe tout que otala biso ba comédien to taka muninga ole mbakate bo te to ke na otala neti ngala zanga te na otala boyebi donc pour ba fanatique na biso nyso bataba balinga ba théâtre o balinga ba papa koba ba fanatique ya papa koba to la taka muninga o balinga ko soutenir boyebi pe ba ko soutenir eza mabete eza malamu. Voilà, message leki likambo etali ya buibui eza premier likamoko oyo esa bato pasi beaucoup d'encre et de salive eza ko leka pena surtout sur likambo bato zo lobela mingi makasi penza de quoi so buibui a mona ta comme aveugle. Est-ce que s'il vous plaît éclaircir biso bato musu ba lobake maladie wana ça datait déjà de 8 mois, 7 mois, 9 mois, 6 mois que oui a bomba kango. C'est vrai que banda ya wala lobi papa na yebi boya na yebi te ngato bubu to sene na siba avant to le wala ya ba 2 mois boya combien wana na yebi na ngate donc na miso nzambe na yebi te to tika babilo wa polémique soki eza maladie soki eza boyo wana na yebi te ngato na ina ba braza to kendeki to komi na yepe to jouer kitoko maka musique kitoko ayepe azali bien ngana oyo bato boyo makamona na ngimbi lo wana te kokota babilo pa ma na ebité soki pe malade banaye kala na ebité wana ebité. Voilà, merci beaucoup na ba boza kolanda biso to bandi ko chiter to bandi ko vers la fin ya émission na biso papa Koba bino ozana kata NTPC. Oui, voilà, naza na comité ozana parmi la comité. Oui, naza na comité. NTPC ali une grande association ya monene o lelo yo bat nyonso bato so lobela yango ki NTPC et puis comédien nyonso ceux qui a eu problème même na gouvernement ni balukani NTPC. Oui, tangu ba division tangu ko bendana tangu mamlo so leka na mona no comédien. Est-ce que pourquoi pas bon ça une comité de sages ou beaucoup ta comité de suivi moko pona ko landelaka ba problème oyo etali ba conflit ya ba comédien surtout pona ko parler na ba situation za ko leka entre vous. Merci papa, merci na autour on appelle bien sous ya on a peut ya bien to ça mi ko la ba théâtre ba vie la biso ba vie ruti ba yali ba to ko ba vie masombre de brende ba papa sonzo ba vie ngalofar ba papa nsakala ba ilembe ba tout ça ba ebele ba mbale sombo ba sa mikolo na te ba théâtre na biso ba sa mikolo na nga papa ko ba na za mikolo na nga mukete mais tant que to na ba net ba ranki wana net la groupe déjà présent le maza na groupe ya o bandeko ba sa bani après ça ba conseil ba conseil ba mikolo so azali OK mais ba conseiller déjà ba za ba présent ya biso ba za pe ba conseiller na biso. Association les associations mukete association yeba na l'état yango wana soki likambo ezali bakolo bazali basage bazali ba opesa conseil pe ba pesa conseil yango na lobi na yo lelo papa Koba baninga musu basasa ba groupe to ka usaka na groupe komba groupe ezakani Nina groupe amne bongo groupe de ngana groupe amne groupe papa Koba c'est yo ka ngo kaka yo kana kate papa na sala luka makambo abotali ya luka makambo eleke ba télévision partout aluka makambo eleki karate bien à bientôt besoin de la sur la chaîne pour le monde na pesa ki moi nini wala ya ko leka ba na télévision mais tout na zone ba chaîne na ça na déjà na ba tourner tout le ba mo na vélo là donc pièce le besoin là ba déjà vélo là papa Koba ye vélo là donc na za groupe ezali groupe la bimisa ba nebele ba lovita ba bima ba vade ba bima ba lava ba bima et ba chege ba bima ba ute papa Koba na papa Chege chege miko mwana na nga balava ni mwana ngai ke balovita bavadei baza ebele ba mama mundibu na poto donc ngam bimisa bango na mama mundibu yo oui zonga de ni na général yo zonga de 2 étoiles ya muke je sais pas yo avant ba 3 étoiles c'est ko kana masumu me 4 étoiles mais là on a été les gars général na on a eu déjà ça la 4 on a Marshall à la 4 yo c'est au canal ngala 2 yo da 2 le 3
Ah, na karaté na kangama. Là comme 3 étoiles. Voilà. Yo, Parce que la chaîne na YouTube. Déjà au côté ça déjà déjà actif. Ouais, na ba bonne pesa no te ça so beti Koba BK TV au Monian. Koba BK TV. OK. Moi la même déjà, moi on a Bellon ingénieur. Il y a même document déjà. Voilà. On dit que j'étais une émission na biso. Lelo papa Koba na musala na banda ko sala ya théâtre. Papa Koba regretera ni. Ndame ozungusinga na makambo ngoli susu ozungusinga makambo na boya ga yango tuna mutuno yo. Papa Koba misala théâtre na sali na tonga wose pa na biso. Na tonga wote na tonga wote na tonga wose. Oyo ba mama ba bazo kota na papa na ngai. Tuko yo zungu sa makambo na ko wote suko zungusinga zo na makambo. Kaka wose. Otonga wose pourquoi? Parce que la vie na wote. Là qui mes gestion ingérence. La vie na wote. Faudrait qu'on soit succès mboto tozali ko li ambiance ngala bila basité ngala théâtre na na vie ya basité soko tuni bato baza ba général tuni bango papa Koba tamona na vie ya basité na tema na vie ya basité et non ça que pas Koba au bénéficier na musana ote et là on est ça là na zo futa ba classe moi na ngala tangisi bana na ngai bana ba koma ba licencié ba tangi classe na mbongo na zo zo muke ya ba zo tangisi ba osuki ya loba liso lelo papa Koba soka lingi aloba eloko mo oye a regretta na théâtre oyo mona penaki eloko ndenge sala mabona musana biso sala mabe boza ba ndako tozwaka mono zwi ndako mo boye po eza mapango na biso te après 2 jours 3 jours bongo tourner ba bengani bi eloko ezo sanga passer il fallait za biso moko to za biso moko donc yo sanga passer na ba comportement oyo ya bino ba comédien le kaka ba otobenga ba mbodi ba bordi boyo ozotala YouTube lelo yo soko ngolo ba un mot lo bani c'est ça ouais ba ndeko na biso bazaka malamu toza ba musicien te biso toza ba comédien to la tailo na so ba ya mbuma ba isi ba na jardin kitoko ba ma bi moto mo ba tumba mo ali ayate ba ko ti ba mo ndimo mo zonga mo tela ba ba buki bali ali ba ko mutaka ya mbuma wala na ba msu ba ko sa biso te ya mbuma mbuma oni za so lo ka mutaka mais wana miracle nzambe yo tuna ngobe tuna nzambe wana miracle nzambe voilà papa Koba bato balandi yo mutu muso alingaka yo minga lukaka yo po linga oleka pa ya télévision ti mutu muso da posa peta bengo biso ka merci na nzela na yo ta musu ke abika na maladie moko boye ya siki osekisa bato mutu muso papa Koba alinga ko mingi ndeko na ngai naza posa soutenir musana yo amen na numéro nini numéro na ezali obeki ya wuli moshene 0040 00 243 89 93 86 739 089 93 86 739 voilà le numéro papa Koba so benga ozunga pourquoi pas les cailloux bato ya bakayu caillou ça va te nazo pesa bato ba soutenir nga ba président nga ba soutenir nga na pesi na chef coutumier Patrick Molonia moto moko bien ya za na côté ya ba terre jeune kuna Muteka donc bakolo mabele oza posa mabele mais ba David Matariki bala bali bon na pesi David Matariki bala mote na pesi président nga pa ida ngai mama mwasi ya mobali ya mama Sylvie Mbwaki mama Sylvie Mbwaki na papa nani na benga ngala ya benga lijo Mbwaki na benga yendengo donc na pesi mbote na pesi mbote na Brazzaville et pas ya PDG Frank Amina Nzakomba na pesi mbote seka zali na pesi commissaire Sabin na Brazzaville mbote soda moko a bien respect ya propre respect seka zali na pesi mbote na pesi mbote pa ya biso pe commandant ya biso moko awa ya biso na nini na biso na PH na pesi mbote commandant Sandoka na pesi Sandoka mbote na pesi bato balingaka papa Koba na pesi ba lokanga na pesi Charlie Poutou Charlie Poutou pe na pesi mbote mayangi na pesi bandeko na ya poto o baninga na ba théâtre na poto na pe ombo wa mbote na pesi mbote lisusu na ba fanatique nyonso voilà misu na mona tenda na pesi mbote et pas
ya Abetine Sakasaka. Papa pesa na oui. On est ici Abetine Sakasaka na pesi ba mbote belé siko zali. Monsieur merci beaucoup na mona carton wana merci. Merci aussi à Louis Ombala le grand mannequin. Louis Ombala deux fois. Papa Jean-Jacques Mbouaki. On a bien Mbouaki. Na pesi mbote Sakasaka Mbala Mama Sylvie. Na pesi mbote na kati ya Afrique du Sud. Moi c'est États-Unis la moninga to Sylvie Biadia. Christian Lusako na mbote belé siko zali. Merci beaucoup. To comme la sous-commission to pas comment mabanga bino sila raté c'est Mama Charti bona boni papa Mama Charti Moleka. Mohamed Moleka na boki était na kati Afrique du Sud. Na boki fona boka yepo asa nga kitoko. Voilà. Ambendengesu demi-dieu na kati Brazzaville. Président Ambendengesu na pesi mbote sika zali na pesi mbote pa ya Chesu Mukuyu nono ba diamant nekiri ya papa Mbende na linga bango mingi na nini bana Brazzaville bana Kinshasa bana Angola na linga bango mingi batu nyonso baza fanatique ya papa Koba na linga bino donc le numéro ya ngona bobenga papa Koba. Merci beaucoup. Ndoko na mo benga bokungu a bokungu na pesi mbote sika za ta comme musu mboka na bite bokungu camarade na ngakala ba dauphin mbala wa ba camarade na ba yebi papa Koba ba yebi licho so mbenga licho ayebi nga bien. Donc wa ba masa na penza. Voilà, ce qu'on s'appelle qui na émission Oyo. Kapi Mangai. Merci. Kapi Mangai. Nakata Lyon. Napesi mbote nakata Lyon. Kapi Mangai. Esili siko. Esili. Voilà. Baza ebele mémoire obeyate. Ngali ngala yebi bango. Prophète na biso. Prophète Jérémie Tukaya. Nakati ya Londres ya Allemagne. Napesi bombo. Esili. Esili siko. Voilà. Merci Ozaki na prise de vie ezalaki bongo. Princesse Gloria Babé, la femme qui assure. Soko lingo mona Gloria Babé na kati haute tension na émission Sekele. Ala mona mwasi oyo émission sans polémique, coordonnatrice ya chaîne YouTube Haute Tension News. Merci na coordination na yo pour na émission. Merci beaucoup à Yves Pan, directeur Batoni Swalinga Super Promo. En tout cas, topesino merci. On vous peut confiance. Merci beaucoup. Na pas une prise de vie. Et là qui bongo Pierrot Lembingazor. Merci malgré que nous sommes dérangés, mais afin de rapporter à Moussala. D'ici là, portez-vous bien. Ce qui est sa zone qui est Bislamé Koutani. Malasima. Merci. Merci. Merci.